Quand on parle de Congo, on voit directement Congo ya singwe bonge fezo nganano ya sika. Avant que bandele tonga mevongo ya sika. Ya ngomoni ke Congo ya sika yeko s'imposer na kati ya mikili. Congo ya sika, c'est super. J'adore le Congo. Ali Ipupa, Franz Kiss. Bonjour chers internautes de 3 fois www.congoyasika, le vrai. Nous insistons le vrai. Votre site Congo Yasika, le responsable que je suis, comme vous le savez, chaque fois nous avons des nouveautés, des créations, comme nous avons dit, Baleki biso na kala, toleki kakabango na sika. Alors, toye na ba créativité mususu, pour kaka, pour na kolamusa diaspora na biso, qu'on apporte toujours un plus na kacha diaspora na biso. Toye na otobengango 100% libanga, 100% libanga ou 100% dédicace. Parce que toza na fin de l'année, toyebi na tradition na biso africaine na fin de l'année boye ils attendent to ba petit cadeau na fin de l'année boye tant to sala ka moi ba carte de vœux na fin de l'année ils attendent oyo to reconnaître ka ba bien fait liboso ya nzambe et puis na ba oyo nyonso baza nzinga na biso. Alors yangwana pendant mois oyo mobimba décembre mobimba toza toyeli bino émission toujours nenga to créer kaka 100% libanga oyo eza émission 100% libanga parce que de culture biso bande ko ba congolais tolingi moi ba kombo na biso tanga maka moi mingi et c'est la moi bien to meka quand même moi petit kango mais to moni qui c'est la moi bien pour à chaque fois to ça l'émission ce qui to pesi te so to pesi mo ba mbote te mingi et comme moi ba conflit inutile ba robenga neti ki parangai te neti o sabota ngai te moi tant to ça la ba émission to ça concentré na sujet. Alors c'est difficile on peut ça au boka 50 combos ba moni que sans émission même baby et moi to bi non na groupe équipe momba ya Congo ya sikatoka si to ça la bino émission 100% libanga Oyo Kelly Katenda Nadri Gomba qui est le grand réalisateur numéro 1 il y a diaspora congolaise bakosala na niveau kuna ya Paris na niveau France Oyo Maurice Premier votre humble serviteur la tête qui tourne akosala awa na Scandinavie en collaboration na maman Liliane mwana mwasi oyo mutu ya mayele maman Liliane et puis assisté na Bobobo là le garçon le plus beau de Stockholm et puis Stéphanie Misselala toujours à la pointe pour na ko tombola toujours musala oyo et alors tolobi Congo ya sika comme costaud Congo ya sika bokoyoka 100% libanga na Russie na empereur de louange empereur depuis Russie Congo c'est que vanda na masolo et pas moi na mobali yo louange les amis de louange empereur oya kangi kwenti kwa ya Russie kala mingi te na ba Panama parce que ça la tournée au tozo futela étiquette 100% libanga émission na bino bande ko boza na ba photo kitoko ya ne na email na biso za na se wana botinda biso ba photo na bino botinda ba kombo ya bato boningi bo souhaiter ba meilleur vœu ata na sano émission bobimbeza ya yo contacter ka biso to ko sala yango ata yo babengi yo Victor Kayembe ata yo babengi yo
33 Titengi. Vous contactez Karabiso dans émission 100% Libanga. De Norway et Picho Pacho. Contactez Karabiso dans 100% Libanga, 100% dédicace. Pour na kotombe la bana na bino, ba famille na bino na Congo, partout dans le monde entier, diaspora mobimba na Australie, diaspora mobimba na Amérique, diaspora mobimba na Europe. Émission occasion oyo lingi a souhaité ba meilleur vœu na ba famille na ye, oyo lingi a souhaité ba meilleur vœu na bana na ye, na ba camarade na ye. Voici l'occasion de vous être donné. Toujours qu'on a l'émission pour te que 100% Libanga yé, 100% Libanga, 100% dédicace. Naba oya motema, toujours. Mais le oyo, tu as une émission 001 et outil en Amérique. 100% Libanga y a pas en Amérique. Ban Amérique va tellement grand pays. 100% Libanga, Papi Makenda immortel. Papi Maketa immortel. Immortel, papi. Papi Soso, autrement dit, papi immortel. Eza émission na yes Kangi Masolo, 100% Libanga, 100% dédicace pour la moisi na ye. Pour la moisi na ye, Rocio Vargas. Rocio Vargas. Kalaming tozo de Balingala, Rocio Vargas. Rocio Vargas, t'as la photo à Rocio Vargas. N'est-ce pas tepa. Moi, c'est Kitoko. Il y a des konabiso congolais. Avant de nakati mboka oyo, babengango Nebraska. Nakati Amérique. Nebraska, nakati Amérique. Nzokande, ba grande ville boy. Et si mama solo en Amérique, Nebraska. Kuna place oyo, papi soso. Papi avance makambo, papi Maketa immortel. Na moi si na ye Rocio Vargas. Moi na espagnol oyo. Moi c'est Kitoko. O azo lamba ça la rappelle ma kusalo ko l'africaine. Avant si ma solo anniversaire na ye le 14 décembre. Po ba ndeko nyoso bazaza na ba pays, bazaza na ba pays environnant, bazaza na ba ville environnante comme ba Californie. O bazaza na ba Las Vegas. Au bas na Dallas, au bas na New York, au bas na Swapi, na ba ville nini Storotanga, na Alaska, Boya, les 14, Boko Sepela, na papi immortel, moi na oyo, asimi masolo Amérique mobimba, oyo ezali émission na ye 100% Libanga, atindi ba photo, atindi ba combat dédicace na ba oyo ya motema. Ceux qui ont payé, aux en a motema. Ceux qui ont posé na souhait pour la fin de l'année. Voici votre émission 100% Libanga, Nakacha Scandinavie, animée par Yeme, Maurice Premier, et puis toute l'équipe de Congo Yassika, Bakosa la émission 100% Libanga, 100% dédicace place Bazali. Contactez Bana na Finlande, contactez Bana na Stockholm, Kura Omona Papi Abedi. Fondation La Fierté du Congo, journaliste Nabido Kuna Liliane, Liliane Makila, Bobo Bola, Stéphanie Misselala, Banao Bastimbi Trinité, avec équipe nationale, Kelly Makenda, Trigombaki, Gelor, réalisateur Gelor, J'aime Gelor. Eric Photo, journaliste à Simbi à Stockholm. Matériel nous sont vendus pendant que je suis là. Mais émission Oyo, 100% Libanga, 100% Libanga, il y a Papi Immortel, Maketa. Papi Immortel, moi si na saleli moi si na parce que les 14 Troya, Trokutana, Bana Moussous route à Europe, ba pire master na ba pire vient na Saint-Denis, évangéliste Saint-Denis à Kozala, na maman Françoise Baroya. Saint-Denis, à ce qu'on dit comme ça, ba désert, Saint-Denis à Kozala, maman Françoise, maman ma bonne délit. Oyo, toujours te confirme ka. Oya simba ka masolo oyo. Na kati ya masolo. Blaise Alingi, café noir de la Norvège. Mais là, il a miliki.
ah molongani na ye la mignonne mama aza kosimba papa na mabondeli parce que Saint-Esprit ne sala po Blaise alingi azalaka toujours na kimia bana bazalaka toujours na kimia eza mabondeli papi immortel a immortalisé moi c'est na ye na kati ya émission oyo Rossio Vargas babizou ya trop de la part de Maurice Premier Siao de la part de Maurice Premier en direct de Scandinavie na kati ya studio ya Congo ya Sika na ba Olesun makabevanda. Alors merci na papi parce que au ndimi au Simba studio oyo pona lelo passé na émission oyo 100% mabanga bandeko mususu pe bozali contactez-nous botinda ba photo na bino na banzembo bolingi na ba kombo ya bato bolingi pona ko dédier bango fin de l'année oyo nzamba zo sala grâce nzamba zo batela papi alobi ba oyo ya motema liste za molai mais oyo ezali question attend oyo kozwa libanga po ya koya na fête wana asepela ba cadeau ya bien pour papi immortel mwana oyo na Amérique sango tamboli sango malamu parce que kuna eza ba cascadeur ba fainéant okwei ba cascadeur ba travailleur en Amérique. Alors bana nos Amérique vraiment courage, félicitations parce que vous avez un cascadeur, vous avez un travailleur, vous avez un capitaliste. The time is money. The time is money is reality. Alors wana alors papi alobi que Roberto Masolo akozala. Roberto Masolo akoya. Roberto le 14 décembre c'est confirmé na Nebraska comment à partir de 19h Masolo zobanda. La grande salle à Nebraska, la salle culturelle à Nebraska, papi déjà ça kangi Masolo, boya, bo se pelongo parce que c'est anniversaire à moi sinaï. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Rossi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Vargas. De la part de Maurice Premier. Alors, alobi Castro Matra, le gouverneur de Nebraska à Rosala. Alobi lisusu Junior Lokose à Kozala. Dedio Moulamba à Kozala. Dedio, Balobi respectait les temps à 19h. Foboya. Eric et Myriam. Myriam, moi, ce qui toko, il y a Nebraska à Rosala. Alobi sur Christian Mille. Christian Mille. Nabata boya parce que yebika sistema mindele titongote donc oye essentiel eleki mwana lobi musala ezali Blandine na Oliver baoya basi ba confirmer déjà que ba bengaki ba ozala après c'est déjà confirmation na ye Claude na Niclet ah Nicle oya oya oyebi to solo laki oya. Alors vieux Melo avec le respect vieux Melo on doit quitter wana il y a un parrain à représenter à Roya. Sœur Yvette, na sœur Annie, la grande sœur Yvette, na monté mana bien wana Roya parce que place ba Congolais bazali et sengwe zalaka. Tu vois qu'ici ba tribalisme, tu vois qu'ici ba esprit à kokabola. Il y a songi fin de l'année to sukola na maloba maes masia na makila to peto la poto banda mobuya sika na esengo. Alors, alobi ke ba pire master na il y a Californie, otobengi Mustafa Bobonge. Mustafa Bobonge à partir de Californie, il y a des hommes musika, faut bien déjà avant parce que jour on a vraiment to sepela longo pour na Russia Vargas. Moi ce qui toko. Daniel Ayikepe akoya. Ojimi Movoto. Ojimi Movoto okozala pewana. Alors banamai ezaki 100% dédicace, 100% libanga ya immortel, papi immortel Maketa na kata ville otobengango Nebraska na Amérique. Ce qui posa na oyayo ba dédicace. Ce posa na bata motema pour souhaiter bango fin de l'année contacter biso.
Alors, avant de continuer l'émission, bon, on a une série à ma photo papier à Tindi. Pour nous sepper ça, moi, c'est un Nziembo Oyo. Il a fallu pour pas. La vie est belle. Si tu veux que la vie soit belle, crée ça autour de toi. L'homme l'esprit à négativité. Même si tu n'as rien, vous allez toujours avoir pensée positive. S'entendre que vous réussir. Béni ça l'esprit à bien tout autour d'ailleurs. Vous allez positif. Tout ce qui est esprit négatif, la destruction, la tuerie, qui est ennemi, au monde la vie ne peut changer. Alors, là, tout il a fallu pas la vie est belle. Pour la photo qui toko, il y a moi qui toko oyo, Rossio, Vascas, Molongania, Papi, Immortel, DJ, na régie qu'on a besoin que la biso, et Sungami, na yemei, motema mitema. Moi, ça m'a bon de la soumaka. Nzambe a le sang baba na basi. Moi, ça m'a bien toujours Anna Kibamba. Telabiso Baima Joana. Tole! Dicap la merveille. El maravilloso. El pibe de oro. De Chichi. Fally Ipupa. Yes, Olivia. This is the champion's love. I love the way you listen to me. Is it because I fulfill your every need? Yeah. The control of my body, you make me weak. I'ma show you just what to do so you can please me. Do you like it when I'm loving you? I say your name. What a sensation has come over me, it's insane. Now I want you to take me to another place where it's just you and me in this electric chase. Mama, na na, na really would go. 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 I wanna love you down when nobody's around. I wanna keep you near so no one can hear. Merveilleux Nabiso na bana Nabiso kitoko otobengi Noela Mokulu, Gracia Mokulu, Dorcas Mokulu, Aristote Place Azali. Alors to remercier les sous comme to baki 100% ma banga si j'ai zate zaka ba dédicace sur posant ma photo no ndenge to ma photo ya Papi Immortel mwana ya Amérique yo pe obengi biso opesi ba photo opesi ba dédicace opesi message à fin de l'année to kolekisa yango oyo eza site na bino bana Scandinavie site ya Europe mobiba place nani azali Kelly Kelly Katenda na Drigombak les Trinité journalistique na mwana na biso oyo tobengi ye na kombo ya Rihanna Domingos mwana zo ningisa mikolo oyo hein soka telemi boy bato so lenga donc Rihanna Domingos tozozela yo awa dans quelques jours na Scandinavie pour na spéciale soirée africaine Yulebourg oyo kosala oyo ko animé. Alors merci Libandigo oyo ba jouer opportunité à Landa séquence 100% Libanga. Merci Nabino. Alors nous remercions de l'autre côté de grands messieurs qu'on appelle le grand journaliste Assim Masola Kongwa Sikana Russie, Empereur Louange, Simba Moussala, aussi Bandimio, aussi pas confirmé yo. Alors Bobo Bola, Eric le grand réalisateur, Liliane, Toto Bambalas, Yemei, la grande dame, la femme qui bouge, la femme qui change de données. Cette femme-là, on l'appelle Nguli Etajasuka. Maman Nabiso, la femme sage, toujours na bamboka wana kuna na Stockholm. Maman Louise Yayongoyo avec respect. Donc maman Louise avec respect. Alors basali nanzambe nyoso
ya mboka Stockholm topesi no pe bambote tokoki kokata te po to respecter ndoi na ngai propre les grands hommes d'affaires oyo azopesa misala na bamindele papi. Alors monsieur Maurice tokomonana tokosolola parce que le kum na yo sango epanzani ndenge ozosala mpona bakongolais na kati na mboka ya Suède. Alors tozo remercier équipe na nga mobimba ya bapeti na ngai Joël petit na nga Joël, journaliste qui bouge, journaliste en herbe petit malem bandaka boy tchovanza sama solo petit Joël Kolomoni yayo angwana la petite fille mwana oyo respect otozo pesa lesumbote grâce à Kolomoni grâce à Mbizi grâce à moi na biso oyo ya redo grâce à po ba grâce bazebele mais faut to préciser ka bambote ya trop Christelle bambote ya trop to pesa no bambote ya trop merveille combo zoloba merveille bambote ya trop bosimba musala équipe wana toujours cinéma kalamingité. Alors toujours pesa mbote na vieux Bob depuis Arendal la tête qui tourne papi kanda bosimba na makambezo ya kalamingité na bomona te conférence o bato kokota na babiloko mystique ba chapeau ba t-shirt ba document ba sapato bien griffé. Il y a conférence où on a pour changer mentalité, pour tomber la diaspora na kati ya Scandinavie, conférence où on a mois de juillet, déjà calamité to kolobela yango. Alors bana nyo soutien Norvège, bana Finlande, bana ya Stockholm, bana Paris pour Congo est-ce qu'ils ont bougé, na kati ya Belgique Congo est-ce qu'ils ont bougé, beaucoup monde a besoin vendre tozo ya. To mettre na fara boye ba le vrai ba banane. Alors, comme vous avez qui 100% dédicace à papier mortel, tu dis que nous musikate. Non, mon bal n'est pas le tamba, na bala bango mobimba la famille na mbal nae. Ba dédicace c'est pas sœur na biso Rebecca. Sœur Rebecca, ya yo ngwana avec respect. Vous avez qui ya muntu na yo immortel oyebiye, papi immortel na ba Amérique, yo mo oyebi ma solo. Sœur Rose, sœur Rebecca, merci. Respect parce que vous avez vraiment une femme digne et nzamba ko pambola toujours nenga ungenga kana ya kitoko toi nazo confirmer yango na Congo ya sika 100% dédicace parce que ça fait l'année faut qu'on dédier bato oyo basala malamu bato oyo baza malamu bozaki na bango Sœur Rose Sœur Rebecca ya yangwana. Alors tozo confirmer les sous tozo la kana mutu to benga kae le futur honorable na kati ya Europe awa. Basile Ipupa na maman Nicole na bébé yabino ngwana ba dédicace tabino Basile Ipupa to pesa mbote na oncle na ngai Micho Bokuma alors ko kata o tesala bake Kilima Gabriel Kilima la tête qui tourne Pasteur Crispin maman Honorate Jessica JP Moussosi bino tu a monté ma future honorable Chiga Moutama solo ka na téléphone Chiga l'homme qui trouve des solutions na milliers ya ba norvégien et pas on peut ça makambezo salema. Vraiment merci to ke musika tezaki nango 100% dédicace yande kona biso papi immortel na mpona mwasi na ye Rocio Vargas na mboka ya Nebraska na États-Unis. Merci ya bino fete le kamalamu totombeli bino place bozali bo contacter biso ozana ba photo ya kitoko ningo lexa na site na bino Congo ya sika changement de mentalité otindi ozana ba kombo pona kopesa ba dédicace otindi 100% libanga o etale lokote etali motote bozwa nzembo oyo bo se la place bozali tokokutana na deuxième numéro 100% libanga 100% dédicace tous les